Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Bonjour, Balandi Batal Nabisonio sur la Congo Check Check Télévision. Tozali Susuana pour na cadre de l'émission Nabiso Tolobi était tozo sala une série d'émissions Tolobi était Bomwasi. Na émission Nabiso alelo tongito solola kaka ndenge tolobaki na mwasi. Tolobaki ete mwasi nzoto te, mwasi nde mayele, mwasi nde boanya. Tongito solola lisusu na ba mama na basi na kotina oyo tolobi ete lelo émission na biso tolobi eske bokilo na yo akoki kozala mbanda na yo. Tongito solola po tomoni likambo wana tiraima ezai ba mama bokilo balobi basi abana nde baza mabe, basi abana balobi ba mama nde baza mabe. Comme biso na Congo check check tolingi kimia ezonga kati na mabota esengo ezonga kati na mabota yango mkona lelo tolobi to vandela na likambo wana. Alors nalobi ete nazanga mokote mkona lelo nazana mama na biso mususu elenge na biso toboyebi kaka na Congo check check o tokomeka kosolola na ye lelo. Alors sans plus tarder na ko pesa mopaya nanga mbote mkona lelo. Maman Afi, bonjour. Bonjour maman Odette. Maman Afi, moi Mikolo, hein? Boni bafete les gars qui bien. Les gars qui très bien, seulement que na côté de moi dans l'hôpital et on m'a seulement Mikolo, mais Dieu a fait grâce, ça va, maintenant ça va. Nzambe azwa lokumu toko zangate à tout seigneur tout honneur tolobaka merci na Nzambe we abate libiso wa komisi biso mukona lelo. Merci pe na boss na biso papa na biso Sibu Mutombo waza ko permettre na biso kokutana na bino oyo bosala kaki biso tozala. Alors maman Afi na lingaki to solula eza vraiment lisolo po na lobaki soki émission na biso to bengi bo mwasi e bandi. Maman benga copine na yo partager na yebise yo ka maman Odette alobi est-ce que bo kilo azambanda benga baninga tia bango wana bovandi na salon boyoka poto pesa na mwa mayele. Alors maman finga na tuna na lobi nazomona mingi biso ba mama soki babali yo mama wane mususu mobali azaki na poto ndenge zalaka kaka. Maman ana alobi mwana na mona kale kakawa akendeke classe tozaka na une église na sepeli na mwana mingi. Ndenge kaka tolobaki mwasi nde mayele, mwasi nzoto te na yango mama tolobi ete tovanda bo benga na nano benga copine na yo benga voisine na yo yebisa ete mama Odette alingi abanda to yana toyoka lelo likambo yango ayeli biso ezani po mwasi aza mwasi na mayele. Alors lelo tolobaki ete tosolola nano mama Afi nazomona na banda kuna mabala ba mama bazolela kaka mwasi ya mwana nanga oyo ngai mutu na ponela kai mwana na ngai mutu na kendaka kopesa mbongo libala po mobali na yazala kite yaya na ebite depuis mwasi ya mwana nanga abala akenda poto atatozana na Kinshasa eloko nini ngana eto welaka na yebaka te. Mama Afi kambwana vraiment ezalaka nini? Est-ce que koyi ko expliquer nga conflit wana ezalaka nini? Likambo wana mutu mususu akozala ana bokilo ne pe bien mais tellement que kota na mitwa ba bokilo bazala mabe ye avant que ba vanda na bokilo na ami kotisa déjà likambo wana ata mama batazane malamu mama na amema ngambo oya ngambo ya ofele amema ekulusu ya ofele vraiment ozomona yango na osenga na bandeko na biso basi bazana na ba bokilo po msubi bazana ba bokilo te bakuti mobali na ye ba parents déjà bakufa et na osenga batonyo bazana bokilo ba ko respecter ba bokilo balinga bango lokola ba maman la pour un jour bango peut ba komba ba bokilo so yozo sala ba maman baninga mabiaye bake tout se paye ici bas oyo sala moninga yebaka un jour e kozongela yo maman Odette. Maman Afi namoni mama moko aboti toke kotala en hôpital azui mwana amemi soki mama na ye azui mwana ana apesi mama na ye soki mama bokilo ya komi ote mwana zamuke nanu azui vaccin te nanu asali boyete azui mwana atie na mbeto soki mama bokilo ye na ndako pesa bango mwana bameme mwana mwasi wana mobali akomobimisa mwana na kobatama
ake ko mema e pa meke na e pa ba parents po mama na e azwa occasion ya ko mema mwana wana fi nazo yeba te eza penza tolo bakaka mama bokilo ndaza kandoki ba mama oya biso bazara na kindoki te non bongo eza malamu te bongo eza mabe parce que lobi mwana azwa na vaccin donc maboka mama na ndeza vaccin soki mama ya mobala me mwana zu microbe eza bongo te or mama ne faut linge makasi ko lekata mama wa botu pour ceux qui mama na botela ki mobali te soit atang c'est pas mama mi watang sa mobana te qualité oyo zuwana pour mama na atangi sa kié peut-être mama ne bande ko se privé ne loko moko boy pour atangi sa mwana na ozo mona mama se privé un na bijoux un na collier bien un na la taba super wax et de foutre la mwana ni minerval lelo o mwana na tangi abandi ko sala yo mwana mutu mususu oye pour na au compte conflit entre maman na mwana ne bon eza bien te ndengo ko linga mama na ndo po linga mama bokilo na yo na lobi afibiso tozaka ko tozo sambela o yebi tadam ya mutute o tadama mama na soki ya solo azaki ndoki libele na ye wana melisa mobali na o seke mobali na yo pa zandoki era bandoke pumba ndotika zemite abandoke pumba na zemite c'est-à-dire moi mobali no pa ndoki ozoma emsu mtu ana ndoki na zoko sama bat makam emsu mama bino ndana ndoki zoko sela mama bat makam niyo so mona sali ko suko so kenende par exemple pas maman na yo ko suko so ils sont normal ils sont malades mais so kenende ka pas bokilo et comme problème oli akinini so que mona sali diarrhée oli akinini aba ko soli ba so la ki o ma malil parce que torsini bon ils a bien té ozomona eza bien te bokilo pe so lingi ye pa linga yo ozomona jamais bokilo zo lingi zo l'accès bolingo ya boyo kaloba se kane comme likambo msusu mais so yo eza na respect envers bokilo po bokilo jamais ko linga moi ça moi année a manquer respect rosimba tata kutu bokilo nga assemble du matin au soir et rosimba kutu te oyana omona ke mama bokilo azama be mais so ki mama bokilo abi anga so na ina ndaku na linga na lia boy na lingana lia na ngai msusu soso bakalinga lingana ya soupe te siko na mutema mabeno yo osali soupe siko mama bokilo mta mabeto yo mtoza mabe pour avoir sa sauce tu pouvais bien enlever misunya mama bokilo bakalinga après sali sauce na yo eza problème te soit bien mama nga blora makasi na kokarate minu passe lembiselanga mama na meminga o ayo koma ayo kokonza na ndaku na ngai eza kokonza te mutu mtana na choix na quand même eza ndaku mwana na pas à la l'aise eza ndaku ya mwana voisin te eza ndaku na ye nde mama na za à l'aise era ya pano tepe mama mninga pe à l'aise mama fi na moni ndenge tozo solo na ebike bandeko na biso ya poto bazali ndeko nanga Chantal Muswamba kuna na ebi ete ozolanda na moni susu kuna ndeko nanga moke mabiala na Koweït na yo mbote yango wana ndeko nanga mama Chanda kuna na Londres mbote bino balobi basi ya poto baza soki ba Kinshasa mama Odette bakokende kotala kaka ba mama na bango mama ye aye avandi pa na bango ayebi ke mama naza na lemba aza na yolo azui flat place ya ovanda soit kaka na lemba soit avandi même pas ba parents na lemba na matete za deux communes voisines mwana mwasi wana avandi pa na bango ti 1 mois 2 mois 3 mois ya vacances na esili mama bokilo asi ayoki kazala kiwa 2 semaines, 1 semaine avant kende nda yekolo oh mama na yaki nazalaki na ba course na kende ko dédouaner biloko na matadi na zongaki yangwa mama nazoki semaine prochaine yebisanga mama fi wana eza nini exactement eza bien te ba mama langa ya poto ba mama bokilo wana mibalo ba bien que c'est soit bokutana kana poto ba honorabino poto ba mama nat maman na boteli yo mobali il faut lingi mingi ndo linga mobali na yo pourquoi yo so ina en vacances na Kinshasa awa OK non pas na bino la famille na on ba poni oh ba tiki si mon memeli bokilo na non plus grave mususu azaki soka ye aina ba super na baninya apesi ba oya ye oya famille ya mobali ake kakawa oya biso ya ba $10 $15 nda sombi na zandwa wa nda ke pesa mama eza gentillité et ça m'a bien ma casse pour y on a répété sous yo pe un jour au comme maman bokilo pas sûr maman nazoyoka yo pe oroyoka ngo pas sûr maman nazoyoka azo kanisa mwana na ye yo pe en tout cas maman d'être na féliciter maman moko boye maman na abalela mwana moi c'est na quartier moi na pe avec poto a sepela ni babali boy na boy moi na ke poto
era ke poto eko changer na vie bien mama yebisa fille na zonga ne pa ba na lingi na ngate mama na lokwa zaina ba moyen na ye alobi soni na quartier pour nous oksanga soni boy mona langai olingi ba finga na quartier ba ke bana mi bazala ka bongo mona batabande ko tanga na bali makameso ayebisi mwana na mwasi to fanda awa kokende tenga mona otindo na poto soki na tindo na poto ekokoma kuna na poto osali vi na oluki mobali na yo mosusu mais essentiel ke okomi poto mama na peka ndenge alobaki honore baparole na ye fi wana komi na poto kokoma komi na poto boye mais mwasi wana soki aye emso avanda pa mama na mais ye na mwana ne basi baboyana na bango omoni bamama bokilo bazali ya bien ya mabe mpe bazali ata basaleli nyonso aomona yango kaka mabe ata kutu voir même bana na yo baboti na mwasana tellement que lingi mwasana tena ini na bana alingi ata ko sentir wana mama fi to ko solo lango pe wana eza deuxième sujet na biso ya mukola lelo ndenge tolobi kaka ete bokilo azambanda na yo te tozobeta na osete na basi ya bana po ba mama balobi biso toya na poto a français toyebi te bao baza na Londres anglais toyebi te kwa mboka bazolo basoki wapi mama biso toyebi te mama wana na bana nae soki bana baye kotala on va chez mamie on va chez mémé mwana ye otieli biloko maman a dit on mange pas chez les gens et pas quoi maman ya papa na bango sikori oyebisa eke on mange pas chez les gens wana nde mama oyo aboteli yo mobali na na yoki mususu wana matanga na seki mwana azobenga mwasi ya noko na ye azobenga siko mama koko na bango nde akufi azobenga on m'a dit que c'est la maman de ton papa qui est mort ozomona degré nini na ebité soki ka français mais même na français wana eloko eza na kombo nango quand moi na komo benga mama ya papa ya muninga kyo la maman de ton papa c'est quoi kaka kimundela ngo tokomi nango ezalaka te wana eza mabe tout d'abord eza manque à respect tout d'abord ozoko éduquer bana no mabe ba éduquer bana neti biso nga eloko na sepelaka omoni batali neti bana Israël biso toza ba Christ tomoni ke bakene Egypte mais bazo boko la bana na bango na kutimi na bango eloko nini bandeko na biso bakosa tata na poto wana olakisa mwana ke pa na biso tata mwasi azali tata kulutu azali tata leki azali noko azali tokomaka tonton tantine ya quartier aza tonton ya leki ya papa aza tantine finalement confusion ekoti tozoyeba na su bien te eza nini eza mabe makasi il faut tozonga na ndenga ya mama leki po biki mama ya leki mama kulutu aza mama ya kulutu papa leki aza papa mais ya leki papa kulutu aza papa ya kulutu sikout na ko sepende ba appellation comme mikolo mona ki ba tantine comme du même suma mama Odette mama Afi mama José mama Thérèse mama Boye et comment ça coûte bien ki ba tantine eza mona lokola tantine comme neti non commun ya batinyo oko le kapela nzela tantine omoni ke na sens te alors maman Afi tolobi pe kandengo lobaki basi ya bana pe balobi babite maman Odette ba mama bokilo na biso pende bazaka matata omoni Naomi soki Ruth alandaka Naomi alobi nzambe na yo akoza nzambe na ngai pona nini amonaki bizaleli ya kitoko kati na mama wana ba mama bokilo nde bayelaka biso deja kotsa esprit mwana na ngai nde mwana na ngai ya mwana na ngai eza ya ngai yo mwasi ya mwana olati modelo elamba ye pa asengi elamba wana yo mwana mwasi osali suki bo ye eza nini tozoyeba te bamama na baza pe na bana na bango ya basi mais pourquoi baacceptaka biso te comme bana na bango ya basi olobi nini na bamama na biso mama na pe nazosenga na bino bamama bokilo o baaccepta basi ya bana na bino lokola bana na bino te eza mabe po déjà moi si soka longi na famille na ye abale na mbale c'est-à-dire a komi membre ya famille na bino faut linga mwana na ndenge olingaka mwana no ya mobali
ozomona mama pesika bozali na pesi na bino mbote ba mama bokilo nyonso ba mama bokilo bolinga basi ya bana na bino baza bana na bino botaka bango kakate eza bien te bo kanzate ke yo soki na libala no balaki na tango na bino banyokolaki yo pa mama bokilo na yo abandai ko finga yo abandai ko mona biloko yo lambekesa mabe nonga pena kozongisa eza bien te eza bien te donc yo bana mona mabe abandai solo c'est que moi c'est moi dans nos pays azomona ngo mabe moni bo profiter na faiblesse ya bana na bokilo na bino te eza bien te bon na moni mama bokilo mama afi aye pa mwana na ya mobali mama bokilo akolala te soki mwana na mobali abimi mama na vandi mupaya nyonso akoya mama na komi oui papa ozoluka nani papa akendeki musala soka ye na ebise nani mukolo mobali azawana parole ne azawana mwasi na ye azawana siko mama nda komi koyamba bapayo ata mobali aye 23h mama soka yoki ka grille ya parcelle efungwami mama telemi ya par respect akepesa mama na imbo papa vanda na noir kingani ya koluka yo fulani alobaki bo siko mwasi alobi ezolekelanga nazo ebate mama oyo eza nini na loba nini na sala nini po ya yaki na ndaku na ngande mukolo mobali soki ba ekoluka mobali ngam na opesa rapport soki problème ezali akoko yebisanga mama nazangi lipapa savon nanga esi mama koloba te akozelaka soki mwana naye lelo na sukola ki maya pamba naza na savon te mobali atuna te koma mama nanga avai na ndaku azo or mama na yebisaka ngai eloko te siko na yebite nga na minute wana na sala nini na lobani en tout cas na esenga mama na vraiment mama bokilo wana tika petite wana eza bien te eza bien te surtout ce que écoutez na mibali oyo bato ça va maman na bango 100% mais moi ça na komi mal à l'aise ndet na bi couple moko be ba sere moko ezaki matata moi c'est na mobali moi si lokola yebi anglais te mama bokilo lokola vanda en Afrique du Sud soka ye ana moi si na mobali ne na mwana ne bakomi ko so na mwana na anglais siko moi ça komi mal à l'aise et comme ka anglais ba bosana ata français oyo baloba on souté ata lingala kututé kaka anglais au kasa ba en Angleterre et c'est bien te et ça qui te côté ndeti mama bokilo moko boye couple moko boye mobali na moi si ne pas mama bokilo utimboka ye maman na kotia moi si mal à l'aise na niveau moko tu n'as pas l'idée donc au souka ya mal à l'aise ndingi mo sauté mobile pe yoka na mwasi ne babi ndeto ezabwe toko sakara yo kemboka to sakara ko sona moya mukie na benga no biloko kangisa biloko kemboka yo mo orozonga no si mwasi pa kangisi biloko waswani pe mukie na mbale nzoka zana ba jenda mwasi pa kangisi biloko kenae 2 jours après moi ça mobala oti musala zongi avant mama tuni bon zongi avant baby nazoka libumu pasi mama na sali une semaine on a encore télé libumu pasi moi va à côté na chambre là quelques minutes abimi mama na ko kate tungo la ngai mama gangi mwana yoko lokanga na ndaku na ye lelo na kola iso mona na mboka na biso mbali tata lokola yo so balanga na tungo la yo mama kasi mo sinanga mtanda tungo la nga yo sikoyo obengani siko na otongola na ke luka na baba tongola car jour na don na mboka na moso lebi mama tongola donc eza sacrilège donc eza suka mama kasi bisaka na wala la sula ndako telelo na wala la sula te fitela sio lingaki mwasi akende tongola ekaka mama wana kangisi bisaka songi mboka après une semaine la bien mwasi ne yaka mama ke ozomona omonike owe kocha mwana na situation moko exactement siko ozomona faute nani faute na emoko on sera zaki gentil auta mwana ne mal pour ce que bande kota mwasi mal à l'aise mwasi mkono sombala e ba rapport automatiquement tu pe na mwana na pour moi na pe mi kono tsa musala mama na obe mama na obe na lamba o mabe na lataba dongo linga na bima boya cholinga na kene ko tonga na ba voisin eza gentité au moins ndako ya yeli abetra lisolo anate akeluka lisolo pa ba voisin nyonso masonyo se le kanandako amemi yango kuna so ipa ba mema masolo msuna kindoki amemi yango na butu mama fi pona ko clôturer nini okoyebisa na basi ya bana na ndenga ozana ba mama ndenge nini pe koyebisa na ba mama na ndenga ozana basi ya bana na ba na koyebisa bana
bozala bien na ba maman bozaka respect bo profitaka ate que na méchanceté ba bokilo ata bokilo aza kanda bondela e donc salele quoi pour accepter là pour na ba maman pe na yebisa ba maman pe soro moi sa balo ki sango ba sale bongo okoyoka mabe linga mwana nao linga moi bokilo na ndengo linga ka mwana na yo pour moi na no so tellement qui a balié c'est-à-dire a commis mwana na yo mwana mobali yaza yo ya mwasi pe abakse na famille na bino a commis pe ya yo nga pe pona clôturer na koyebisaka na bandeko na nga basi mama wana aza pe kaka mama na yo zwaka ke otie mama no na ndako problème ezanga ate mais comme azaka mama okozipa kaka balobi l'amour couvre une multitude de fautes okozipa kaka kolobi azaka kaka mama nanga yo pe mama zwaka kaka mwana mwasi wana comme mwana na yo ya mwasi olobi kaka na cadre kaka l'amour couvre une multitude de fautes wana au finikian to koma te na niveau ya to tia mibali contre mur baye bate napona mama natika mwasi to napona mwasi natika mama toko boma bango noki yo mama oko perdre ngape mwasi ya mwana nako perdre toko tikala na pasi biso mbali alors potoza nesengo nde tolobika mutu na mutu a se retrouver mobali aza na kimia nga mwasi naza na kimia yo pe mama oza na kimia tovanda na esengo vraiment nzambe apambola bino na pesi mbote na mama nanga Thérèse mama nanga yaya nanga Thérèse mushia na Belgique na bie toza mwasi a losambo yebisa ba mama teya ba mama teya pe bilenge basi po bibelobi bolakisa bango ndenga kovana babukilo mama Marie-Thérèse Musampa na France yo pe na yebi oza mama oza na bilenge belé pembeni na yo vraiment teya ba mama malamu afi nazana na pesi bango bonjour bisika bazali nzamba pambola makandungu to ba mama Thérèse wana ngape na pesi mama Thérèse Musampa mbote bisika za na France na pesi mama Mushia Thérèse mbote na ba mama nyos na pasteur na mama pasteur Kandolo na pesi mama mbote na Shakena na pesi mbote bisika zali na kiti sus na France mbote na pesa Blaise Mukoka mbote Idrine Sasa Noko Mutombo na mama Hortense na pesi bango sombote na Matis na zongsi na Belgique pour na repesa couple scellé pour na repesa Garnette pour na repesa Laetitia na banana bango nyonso Brenda baza ebele bat la biso bébé musu ya sika na kiti sus na Londres pour na pesa héritier mbote na pesa sus Dorcas musu mabisika zali ba bizu na yo maman Chantal Muswamba mbote Yvette Mukendi kuna na États-Unis mbote maman na biso Rachel Banfu mutobosani yote toyebi ete grand prêtre mère ya yo yango wana boss na biso ya mufude waso laka bien grand prêtre Sibu Mutombo ya yo mbote yango wana grand frère nanga personnel Théo Kabangez na France mbote ebele pasteur Moto na Nzambe Mutombo Tumba na France belle sœur nanga Mwambuyi na biso mbote na bino nyonso en tout cas que Dieu vous bénisse kimia na Nzambe e umela kati na bino nde tokutani ale bye Kongo check check TV Yasibo Mutombo Kongo check check TV Yasibo Mutombo